pour la quartier la terre mais on va discuter oui What's going on with the boy? Poisson. Pourquoi il s'est connu? La longwa qui pona ibizaleli ya mabe ya vient na biso ramponter la longwa. Mandeni na ngobizaleli mabe. Eh, toute vérité n'est pas bonne à dire. Muto yamba kinga bien la quartier la terre on va qui 100 000. Et dans la qui Suzuki na modogo à Barambo. Bango penda sans problème. Mususu bagi na moi qui fiti bongo boy. Bango comportement ka ya kofi po avoir fixé pour naie, il faut finga vie. C'est l'idée na ndenge za la. Ya omona finga ka bazoba na bibino boza bagolo bazoba ya mayele bagolo mayele ba bote ya bango pe effectivement na mona ki baté ya ki bango donc Al Pacino mutu makasi na yo orchestre okuti ba danseuse déjà ndeto yebeli bazaka bato na poto lo bateke umbasi na ye ngana yebi tem yo mutu zaki na orchestre ba bazaka bato ya leader abi awa to yokana ba musicien na ba danseuse bakoki kolingana te siko Al patologeli yango combien de fois yo komi ko sala yo komi super to komi extra Al pas vu vertige oh Gilia boy oh boy akei ameli soki détergent soki ba kosa ki osala ngo eloko te leto to memona hôpital poto benga Gilia ya okozonga na pa partir www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com. Très heureux de nous rejoindre sur Tolobelavie officielle. Avant de commencer, j'ai dit bonne année à mon boss, Papi Ngeni Motema ya Erga Congo. Là, mon boss, c'est Papi boss des boss. Merci pour tout, mon boss. Merci vraiment, mon boss, c'est Papi Ngeni. Voilà, Papi Ngeni Motema ya maman Erga Congo. Là, je profite pour dire bonne année aussi à Washington, grand pays, pourquoi pas, à Ravigen les boss. Je te salue, bonne année à toi. Jérimbo Mahanakata Canada, je te salue. Pourquoi pas à Eddie Mesaki, je te salue aussi. Émilie Bamba des Ourques, je te salue. Pourquoi pas à Platini Chipamba, bonne année à vous, bonne année à toi, maître Alfred Coupé Sababi, Mukanda et à Sir, bonne année à toute ma famille, la famille Mamengi depuis Paris, à ma maman Sophie Mamengi, pourquoi pas à Zéphie Mamengi, mon papa chéri, toute la famille Mamengi, Bénédicte Mamengi, Yann Mamengi, mon pote, Noah Mamengi, je te salue, bonne année à vous. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec Pompon Mia qui est là, je dis bonjour, bonne année. Bonjour, merci pareillement. Merci beaucoup, bonne santé. Kitoko, Pepele. Santé, mon aka, bien. Ah oui, hein? Parce que je vis bien. Nzambe perdo salaka. Amen. Pompon Mia qui est actualité Zali, mais avant tout ta actualité, tu mets comment moukier, comme dit les Français pour mieux sauter fort équilibré. Comme bon vraiment véritable les Arabes. C'est mon prénom, vrai prénom. Oyo Penda, Mouto Pesangango, Asa Mundele, c'est un français. Voilà. Donc, l'air maman nanga botinga docteur Wana, Oya Yamba Kinga, Azali français. Yende, a Pesanga Kombo Wana ya Pompon. Vous êtes en France? Non, je suis né ici à Kina, nous voyons. Mais à l'époque, Mindele, Batalaki, Salaki, bon, Kombo Langa Pompon. Mais non, Nanga est à Kamouela. Non. Oh ba paranga ba pesa comme la ngaya ndeto ba kombo ya mboka Mwela Gitoka c'est ça voilà Mia que c'est un surnom pour na banda makambo a formule Kalambai donc il y a un autre appel kombo pro na lokola Pembe Misumike on va pesa nga kombo moya ba japonais Miyake. Voilà, Pompon Miyake, moi on a été la bisonga personnellement, d'ailleurs chez Papa Wemba. Bon, pour expliquer moi ils sont moi qui attend à 1 minute, dernier qu'on se retrouve dans Viva la musique. Viva la musique est dans la test, tout à la émission. Et les lois Caribou, il a eu mandat Tchebo à l'époque, Papa mandat Tchebo. Donc, bah annoncé que Papa Wemba a créé groupe musical Nakin. Alors, test et ça, la machine a bon marché. Voilà. En France, c'est Phoenix. Alors, l'air de Kei,
qui plus de 200 chanteurs. Dans le guitariste c'était chanteur. Chanteur cadeau musicien tout le 200 chanteurs. Voilà. Bon, ma musicien c'est en général hein. Ba chanteur. Ba chanteur to bien musicien. Différence c'est ça. Tout ça ba musicien mais différence na biso. Musicien c'est un instrumentiste. OK. Voilà. Biso peut le quand ça la musique, on est musicien mais biso ba biso plus ba chanteur. Voilà. Donc test salami. Bazo côté ça batou 4 et 4. Vous avez 200. Plus de 200. Plus de 200. Ouais. Parce que tu as estimé à 350. Non, l'équipe musique. 280. Voilà. Bazo côté ça 4 4 4 4. Premier tour ba côté 4 personnes ba bimi ba tout. Deuxième tour nga na banda ko compter. Papa Wemba moi Zaki. Papa Wemba vandi ready à faire hôtel. La 4 studio Bobongo. On a jusqu'au 6e tour. Là, 6e tour, il y a 4. 4. Ok. Bah, monsieur Moussou, souvent, où est la content. Vieux Pinot, c'est la guide mais non, quand on a beaucoup de 4, nous avons besoin de tour. Vous avez 4 pour espace, et ça, mouké. Ce que vous avez Moussou, bien, peut-être, vous avez ensemble. Mais ça, c'est que vous avez besoin de la moko. Ok. Là, c'est le côté 6e tour. Le côté 4, Babimi 3 à Tigali. Donc, premier chanteur recruté dans Viva la musique en nouvelle écriture, c'est moi. Ah, il y a il y a une nouvelle écriture. Mais biso lo bani na nouvelle écriture. Et bon biso toza époque ba vie na biso ba redi bastino wala ba yayati. Biso to na nouvelle écriture na 96 1996. Des nouvelles écritures et salami. On écoutait déjà père son âme nani papa na biso to ko kufa. Oh, il y a matete, oh, il y a chorégraphe. Ah, Lambio. Oh, Lambio a pété beaucoup depuis là. Avant, il y beaucoup là qui ne s'installer dans la poteau. Il a déjà pété à vieux beaucoup. Depuis que Lambio a mon colotte. On a vieux dans Bissoti. Il y a des gens qui la Kati, on a déjà. Parce que génération a venu aux Akina Banane. Génération, Bendo. Il bosse les grands bâtiments à son âme. Voilà. Pachokopé, après 2 mois. Mais jour l'heure ya test kuna pour Pachoko ça la test n'est pas connaître Jagger. Pour ya dans mon quartier wana na matonge côté ba Jagger. Il y a ça la test wana. Voilà. Test ça qui on a boya qui na ba massa mususu. Ba soit qui bango mais ba tchaki bango ba ibo ça na réserve des si on bino beaucoup matana na podium terminé faut ça yaki kene akenda ke pas Marie Paul. Ava pe a commandé pasteur massa ngai. Voilà. Et puis, Massa Monsu et ma tête, comment il a dit ce qui perd et là, mais il y a quelqu'un dans Zaïko. Ok. Il y a quelqu'un dans la poteau, quelqu'un dans la vieille, ça. Donc, il va chanter, il va confirmer qu'il y a là qui ngaï, Bendo, là, il bosse les grands bâtis. Yo, c'est là, il teste à l'indémonie. Teste à la salle qui n'a pas Latin Lover. Vous avez moins strainé. Qu'est-ce que moi strainé? Boto yambi comédien, c'est un musicien. Nani awa bungi ke popo mi yala ta musicien. Papa awanga yo bolingo eti kelinga mi ite paplito na boy na boy makale kale donc maza pena na posa na mbate po oyemba parce que to yambi yo oza na suka to tikelo micro pour suka nde wana na réveiller batu bayo kaso mingongo ya pompon voilà ngina nto solo leo na yembi nzembo wana j'ai beaucoup la daga ovanda chile ndabo abongami atalinga die moko en personne asina lega mutukam na litoy netika ke ye pena ça va abibe naniki ko yo kae la chorale chanteur mo pe non peut te recruter sur chanteur musuté voilà ba moko vieux alors bien membre na biso za membre biba alobi papa mais dans la chanteur moi on a accompagné Redi mingi l'air balaki pas tambour balaki na tambour les valeurs pas toutes les valeurs azali banda azali pe na kacha mais to bimisa ke yo bimana yo zali banda et bon banda ko tsa mo abina ben na ko benga bi oui so ka yemba ka bien benga nde ba ke ko benga Bendo son OK la libanda Bendo son e siko abibo boy manzi o moko bino mibale Bendo patuni ponga na Bendo so bana de yakala atuni ngatoko manzi ngoni nga proposer na bibo nze mo boy rejanda banda na viva molili elongwe na mboka tongo yanga yo ekutana
ndeko ya makambo manami koboso wana nga na koti voilà to yembi tina suka mimi to ba banoso mbongo papa hein depuis même dans to kutana papa te depuis na ba orchestre américain même lemba yebi même ba yolo ba wapi bangaba ba wapi ba yebi ke pompon ali déjà avant vivre la musique à Kofi alors bien déjà wemba pour la quartier la terre mais la imba disqueté oui what's que la no kunete pwani poisson ni pourquoi mais ça kunete cha nga comme obanda kuna kozaka recruter to zaka okendo za orchestre recruter pe olongwa pwani kati kuna pesa orchestre muneza la longwa ki pona ibizaleli ya mabe ya vient na biso rambonde la longwa ndeni na ngobizaleli mabe toute vérité n'est pas bonne à dire oh kato solat na longwa ka c'est le cas donc bato ba ta biso bana droit yeba te moi bizaleli bon muki parce que nikolo pona ba réseaux sociaux ba comme quoi qui c'est moi trop menga la kifé te nga na lobika o na tina na longwa là c'est tout on a dit même regardons personnellement son mutu kondo alobaki yango bon ye pona ye au fait alobaki ke lenga na longo esiko to bet to eumela kite na ke vive salami le na beti gentil fait fixe vous ka chanter hein siko na zangi chanteur mutu dikolo penda do sala ngaba dikolo banje o mona zo sala dikolo ba jalousie na bino wana zo sala sam chintu ba Willy Bula mutu ayambaki nga bien na quartier la terre azaki 100 et là qui Suzuki na modogo à Barambo bango penda sans problème mususu baki na moi qui fiti bongo boy attends ça qui on a fallu ça qui n'a été fallait soloter fallait aller quartier la tête ça qui n'a pas soloter ouais on a bien tout bango tout on a kuta bango tout beric tout tala kana kuta ba Rosette Camon OK hein na kuta ba Fifi na kuta ba Zina Bilao ils allaient loter ba 94 ils allaient loter alors on est na Longwe et comme ça combien était bon c'est l'équipe mais après quelques mois tout ça quand on a dit moko boye c'est l'odeur production personnelle bien dans l'organisation Ngoma Africa tu bête qui na parking d'inter quand on a 6 soirs voilà figo papa wemba na Kofi ba vanda qui na sima podium wa ba ko kana nani wana problème dire nini bash o ba chaka wana barré bango ba vanda sima voilà figo redi pas da qui ko na sima da qui ko na suka jusque là redi na sala orchestre c'était na noté redi dans la vie tout ça na ina vie OK ah vous menez pe na vivre on dirait abengi asapa la biye bisa pompon na bendo baya na bokoto on a mekana banze mona ko imba pona ta penda a formete le tozoya na tomati tozoya ce qu'on a sima podium mwana papa mba na Kofi ba vandi papa mba vandi le quoi passer au sali Kofi a vandi siko le to lekina ba Kofi oh siko na to baki mis na sima to mona qui est déjà voilà ngana zungi le bendo a continuer là parce que tout ça déjà papa mba déjà dans likolo na chambre to sola qui déjà tout comme peut to ko leka OK mais comme ba y concentré parce ngana pe ça na pe mbote mais comme ba y concentré bon mi balé il y a donc ça fait beaucoup la chaka lito affaire ka eka le to leki nzoka mona ki pe biso la cinématique que ça fait beaucoup voilà petit na nga na orchestre na quartier la terre tout et tout concert Peleki après 2 semaines de au Kenya. Voilà. Ozagi na Nairobi. OK. Tongo moto bimi, to na Safari Park Hotel. To ban to ke au petit déjeuner, to vandeka pembeni boina papa. Na gaga vie. Yo beta ke pas Kofi. Voilà bois kele moloko. Ah tout ninga. Oui na lega gaga papa. Ah, na comprendre que les jours wana asignala qui. C'était ça. Mais na ba mi balé ndo baike papa mbana Kofi. Elo nini yo zaki pa pig petit ya pig vie na yo pe ya sona mais papa Wemba wana papa nanga wana papa oui voilà pe ya sona pour kala mingi pe awa to célébrer mort na yende nga kufaki nini pinza
et ça là qui bango mibale banda ko to mona ba fit ça et belé ba wela nino problème ya copie ba wela loté pour la matanga pena papa wemba ko faire zakana kina yate yoka les papa wemba ko faire ayaka la ma campagne nanda ko vieux beaucoup mais na mokili boye ko ya moi était première amazon boyaki OK comprendre pour le baïge papa atika malobabi na limbi sa petit wana tout coup sambola sambonenge baloba na bible mais avo changer karaté ya mbalo c'est fini même la deuil na so la ameka o chalo kolote donc Kofi problème na ida kini Kofi succès voilà amana ko linga polémique pour ça les langues et ba to moi king que ça na sala polémique na papa mais jamais tikala Kofinga papa jamais tikala ba bemoko boya lo ba masolo mo ba vanti vieux beaucoup au tchanga lit la place là au petit là ça te sera lit on comprend et là on va aventir les cas voilà mais so communauté comme pena ko toucher na vie na ndenge ya ko manquer ya ko finga et ko simba te ata monde ngoza so petite sœur moko boye akoli na misu na yo abana ko finga master na ko finga e choko mingi te to muto aka mukona mais leki et ça la passe afinga ya et là, vous soutenez les balobaki, la mbongo, producteur et tout. Bon, malgré bakulu dimba, ya Kofi a salagi na makamba wake up. J'ai beaucoup la nga côté là où tu as na ngote. Moi c'est pété. T'es bavé la paix moi c'est. Bavé la moi c'est. Peu le coup ba mbongo moi c'est. Non. Ban comportement ka ya Kofi pour avoir succès pour naïe, il faut finir vie. OK. C'est l'idée na ndenge ezalaki. Voilà, et ça m'a bien parce que la matin à papa on tout le monde a absence remarquable absence remarquable à battre belé tout le monde mais les gars à la télé na Caribou à l'obela kaya et ça là pas c'est regrettable parce que j'ai beaucoup la qui vient na ependa vient na yo que bala la pe bambetu moko boy toujours qu'il a besoin moi qui na actualité mais comme on a lelo so beti tout na nécropole on dirait cimetière à papa ils a rendu tineti n'était espace à mon on espace à mon nez mais un musicien ni oh dans espace à mon nez voilà papa taboulay mais ça mon nez mon papa mbate papa mbeleki kaka bazaka rayon moko ba ka pembe yo poko yo laksanga yo biso batokenda kuna bato ya mboto yo to laksanga te na yebi yango très parce que batia pierre tomba tente lelo oh ndenge ça on est dans ma béni et là ma bé parce que mi sous ba tia tata ba tu musu ba kufasi ma basele ba pierre tomba ya papa penza chef coutumier penza bango wana bato yango tala bato musu na confusion de makunde wana te tala niveau papa wanga omoni monument na matonge yana lobi obi bazaki na boule bato musu batia bango confusion abike le kota chef coutumier oyebi tina nini batikaka yango bongo tena ebite yebisa téléspectateur bata ça na ina loba voilà ezalaki prévu ko ya papa on passe batie monument na matonge OK na ya penda bakunda papa wemba na matonge o papa wemba pesa matonge gastina Bruxelles bato ba bandal séparé azi a poto bambia mais papa mbazo ya kin a bamba na poto OK na Bruxelles la galerie Bruxelles ozoka matonge donc il est fort siko ba yango batika yango bongo mais mikolo yambalo loko kendo kotala okuta basali yango donc il a qui prévu ba longo mais après ba kotala zo eto le katura to le ka ni a papa mba zo amba on eto ki le katokitala malheureusement il y a année oyo ngana ozalate na ozala na Namibie entre les deux Abidjan na Namibie mais na tota la place au katuku bien fait ozala moi bien bana viva papa mba confi pe à son âme à ce orchestre mais tout moni et alors quoi neti orchestre il a fait Pépé Calé panzala nango bino be botika to yoka o kuna koma o ya ye on peut qu'on a comment te bon panzana biscuit des écoliers comme on a côté na bino be côté na bana viva est-ce que biscuit des écoliers vont faire l'orchestre pourquoi pas ça animateur aussi sous-estimé mninga poani oh nazolo par rapport il y a pas moyen il y a mon côté fa sangana na baninga l'union fait la force ko ça l'orchestre maman nazolo bango te pona sous-estimé non nazolo ba réalité hein on une vérité ce que les King Borbengo et Pantamakita et Pantamakita Ndenga parce que je connais mon jeune frère Anambongo te il a créé groupe Ndengeni Yaye orchestre na Yaye Anambongo te biso kutu bambiaka ba chanteur to ça ba nzembo tanga mokilio mais to sangani
pour que ça l'union fait la force. Nakosanga nango pe ka bino mo na bino mo bo weli sumbongo na kati olinga bokabwana toweni mbongo na mutu te $400 mo mutu abandaki kotia désordre nde to révoquer ezalaki bendo son c'est la vérité banda tolongola bendo yoka alongwa na bana viva mais to révoquer ye te orchestre mikanda révoquer ye au lieu que orchestre kufa vaut mieux tolongola mbuma mabe wana ezolinga polisa bambuma mosusu nde révoquer qui est jusque là pour ça non attends un monté oh album est sinisé mon mot de Jesse Bimiti tout kalaté aux autres amis ce soir voilà Pompon Miyake to yambio la chaîne biso to la vie officielle Pompon tout le monde étant que musicien moi ça la fierté beaucoup na biso Fally Ipupa abeti 3 salamenene c'est non yo message pour na Fally Ipupa on m'a dit papa Lutumba na lo bamboa akamwa kasingo bakangie na loketo mais ya kingo amekana nango akamwa ngote OK est-ce que makamona bien mambo akamwa Fally Fally a déjà grand faut pas blaguer voilà donc Fally ce qui a bêti yo arena c'est normal avec grand musicien congolais. Mais encouragement par rapport à ma vie, tout le monde était. Ne ma vie encouragement. Et nous que nous bébés boka oyo ezali mutu soki encourager te asa obligé péter. OK. To tika ba biloko kala nengo lobi bongo eko bota pe polémique. Yango zo sala mingi ba musicien ba sa sagité au kabwana. Mais yo lobi non na ndenge ya mabete. Neti ngala la vérité na zolo bakata vérité mais vérité na ngai blessé ka batu belé on dirait la fingi on a lobby kata vérité voilà vous comprenez même na makambo à faire ndenge ba ya pompe na éducation na ngai ngala ta bien éduqué na ka boy ngala on ça ba golois oui ngala faire to soana te to bebana te kamba mona na télévision na bali au fingai voilà mais il faut être fou ya mona finga ka bazoba na bibino ko ba golo bazoba ya mayele ba golo mayele ba bote ya ba pe effectivement na mona ki bateya ki ba boko mitina niveau ya ko finga mama na nga pona lobaika ke loko moko vérité vérité za mabete faut to lo barande vérité nzambe ndi alingi vérité voilà voilà tout moni Fally Ipupa mimi amena une délégation il y a 54 personnes très bien bravo à même sous délégation il y a ceux qui combien de personnes parce que nous avons besoin de cicater papa oui ma maman déjà kinganda salango déjà oui ils appellent cicater c'est vrai mais il faut qu'on loba donc ça lui zoua il y a le bibongo oui à ça muta liboso te mais yo loba on ka poani il faut mettre la cam moninga maboko il y a ça muta liboso te mais à cause à deuxième ou troisième à ça mais yo na mo sali yango te vraiment. C'est ça, ma bende à Congolais en la jalousie l'équipe trop. Faut que bete ka mutu maboko, pese ba bonne chance, faut les man. Nzambe pas au pambolo pe un jour on voit. Ko ka moninga zuate. Fallait batte belé ba yini ka pour la succès na ye. Et belé ba yinaye. Ngana kumisa ya akomana ye warrior toi. Ngana warrior te na fanatique ya Fally te. Ngana talaka na fanatique ya mutu moko papa Wemba. Voilà. Il a fanatique à mon mais la balai quoi apprécier ba Michel Moussous et tu vas venir dans un volo OK on peut dire ah vieux grand chanteur ah vieux Ebigoyem ah Luciana de Mungongo ah Ebigoyem ah Bozi na Ebigoyem voilà mais fan na talaka fan de papa Wemba na fan de Fally mais na ba réalité c'est la vie qu'il fallait ça succès na minute il fallait avoir chapeauté bon mon ngo mabete voilà jalousie mo wite na muté mama beyani on a changé quoi docteur Basselon yo na minute au fallait un numéro 1 na minute tu es pour la libérer pété pour ba ça jalousie zoua et le que zo bomandé zoua na musique congolaise sur le babongo zoua des fouilles là voilà obi zoua les animes c'est complexe si ko yo mona ka di place on fallait zalanga ka yo ndeni et bona mukili osaka yo moko succès à la libéla voilà faut succès à la libéla exemple on s'y quand vient à biso je le salue en passant où Rason Ngia oui bah succès tu ça hein oui bah succès so kwaza ko matato ya ukitaka
nga wana na vate wana comme kaso bi ba fixer ba sala la lobby ba fixer sala ki yango te za lelo oza na Kinshasa au vivant c'est ça là tu as raison yango te nga lo ba de ba réalité na vérité yango te za lelo ndemo pe fali boka sa te ke va libéra botika na bino zuwa lobby pe tango seko za ya yo vraiment bolongo la ka zuwa po fali na minute oyo na niveau ya monde avant papa Mbazalaki on fout la falité et puis on a félicité bravo Nathalie interview on a un blanc je sais pas si il est français ou bien maghrébin il s'exprime très bien voilà ah fallait avec Patenga et ça linga bien moko na biba mais c'est photo za la kabou et belé pese to mona babu zoba ba makamba ba mabe poko nchiki mwe yango zakara biba msufo bazonga kasa wa finga c'est ça nchiki mwe parce que muto ya raisonnaka o ya tangi o ko finga ka mutu boyete voilà ko finga mutu bongo c'est un peu ça bolongo la ka jalousie o za na bino bien album na bimi bobenga yi wario ozongi pena musana eloko na zozela ya biso to lobeli on a mingi te album ebimi te mais album si siko to lancer na moko to sali kaka oyo ozobimo to sali kaka 4 titres mais album ya munene nde toza toujours dans studio to continuer et où mais peut se dire on dirait bon to zoki pe moi pause zoki moi pause on va comme ça on s'arrête avec voilà programme na bino il y a répétition ba programme na biso il y a répétition donc album bozo ils dans le studio so pe mtana pour ça libanga répétition en coulisses et dans la matete na anunga et pas ba vieste la homo on est dans coulisses toi on a besoin de batute voilà alors dans ça système moko kaka na matete wana la VIP acoustique chez Mère Kadi la patronne to betaka chaque dimanche donc dans la cadre et répétition moko public donc ça un concert tout là-bas to betaka de 16h à 22h chez Kadi na matete na Bantandu Maindombi na couloir Willens toza wana pona ba ba bi Willens te faut côté avenue Chilombo au kitaloko lo ke signature dernière avenue na gauche so combien on na signature moi liboso car na point wana OK ouais likambo etungisa batu mwa mingi parce que likambo lukwa na yambi yo lelo mbali boso to yamba yo na site biso to lobi la vie ya Papi Gain to yambi yo lelo to profiter pe na chaîne ya Papi Gain to lobi la vie. Non, je profite, n'a fallu payer. Voilà. DG, Papi Gain. Patron boss. Patron boss, mais là, on a reçu la yo. Moi, c'est pour protéger. Voilà. Aïbi Moussane qui tord, mais trop de jaloux. Mais Aïbi Awa, vous allez bien à combo là. Voilà, mais ça j'ai compris. Avant l'émission ici là, à vous foutre comme un abonné de la péponaille. Pour ba jaloux na eba kokai. Nga mutu na ba simba, ngota pas spirituel nga, mais c'est avec igendo ngi là. So boy na yo tali. Mo simba mutu nga te musicien ki simba mutu nga. Musicien za ndoki. Te nga yebi position te. Nga za ndoki. Na yebi te. Et là on yebi nga ndoki. Na yebi position nga na yebi to ki sanga position di me. Na yo ki merci. Voilà. Et loko ni. Oya osenga ngo sima biko. Et le renini et ça là que Papa Wemba na petit naïe Al Pacino va bibana. Al Pacino va bibana Papa Wemba. Bango Wemba ba kufa ngo pe à l'examen. Akoki ko bibana, akokaki ko bibana na Papa Wemba te. Al Pacino mutu makasi naïe. Al Pacino aya nouvelle écriture à kuta ba petit wana. Po ba fioti. Tozo bango kala ba fioti l'air tokei deuxième poteau na biso j'ai beaucoup la ABC lambio pour voyage ami balé lambio kenda gité ABC préparé ba petit ndia ko sala ba fioti wana voilà na ba fioti d'ailleurs pe na ba petit na ba fan club na ngala matete Marie Paul. Donc il est que l'ambia au Bambapé va danser une soupe à combat musicien à partir de petit Marie Paul. Alors les gars si ma va chaque kuburi masana na anya agina lemba na bushimai. Mais tellement d'agi moi na muke na ebisier kende ko senga ba parents na permission. Voilà. Ce qui ba mana memayo o eza commune avec intellectuel. Ayelinga pe maman na bango ba ina maman na bango mami lomé. Baboka epé na BCBG les anya kenda ego. Et la sonne la mère na bango abi
et aux mieux moi na moi métier moko boye qui a zalaka boye ce n'est pas bon ndé moi na mema ki bango na viva yo mto mema bango Anya na Marie Paul. OK. Voilà. Moko ya matite Anya Lemba. Anya Lemba. OK. Donc Marie Paul on a eu comme yé na ba 2001 na Poto na Toulouse, on a gagné autant la grand frère na Toulouse en France. Voilà. Alors on a ça qui play ba qui mo boye, yé pa yo ka ki sangoke, ni ya ka ça peut bagayer. Les voilà ça on a foyer. Mais si quoi le ça soit palais, si Afanda donc on a maintenant posé. OK. Donc Al Pacino mutu makasi na yo orchestre okuti ba danseuse déjà ndeto ebeli ba saka batwana poto lo bateke umbasi na ye ngana yebi tembi yo mutu ki na orchestre ba saka batwa leader ah ba zate sino surtout ba batwa leader mais oui leader mtasoki par bango ah OK alors na orchestre to boya système que chanteur ou guitariste bo lingana danseuse poani yo za na motion libanda lera goya danseuse ako sa zuwa et misi pe bitumbaka wana voilà pour tout le monde danser sur Bundi na moi c'est musicien mon boya utaki libanda. OK. Alors pour éviter ba désordre wana yango ba sala ke okoi ko lingana te. Alors Alpa bana yo kate, j'ai beaucoup la vendre ça bango boye. J'étais témoin oculaire wana na beta rasu na vivate. Voilà. Na uti la pe mikili. OK. Aye. To vandi wana j'ai beaucoup la uti ko bima na prison. Abi awa to yokana ba musicien na ba danseuse bakoki kolingana te siko al patolobeli yango combien de fois do yokomi ko sala do yokomi super to komi extra non il faut ou bien entre les deux moko na bino il faut longwa nouvelle écriture moko alongwe moko atikali OK donc le boss a la choix OK nani ABC Julie Moulanga binga na robo ma carrière nga te pona yo okutenga na orchestre pour ba fête ba avant ba al pana ba bogis abinga na continuer sana ba ki avant oh il fait boya avant ça bogis akutaka yo biso nde to bandi eloko to obosani lisolo to biso biso nde to bandi eloko biso to ba tete ko to ye biso mto bandi yango bandi voilà obandi nouvelle écriture biso nde ba cofondateur voilà donc ba nyoso bazo ya tozo mona ba donc ba certifié tu ba ya avant que ba alpa ba bogis ba ya orchestre voilà abi okutenga na boulot na ngai fera côté boulot na ngai alpa zu vertige oh Julia Boye oh boy akei ameli soki détergent soki bakosaki osala yango eloko te le tomemona na hôpital po tobenga Julia ya okozonga na mpe apartir yango bameki je wana esimba nango te Julia akenda mpe kotali mbala moko mabi na otala otanke yaya tozalaki na yo mene na makambo ya bolingo te alipa bino mpe hôpital nzoka biloko amelaki eko kobebisa biloko akati ya nzoto sima mikolo mama na rechute na ndenge ya kokufa mbo leo ya kufa nga azalaki te moi j'étais à Libreville nazalaki na Gabon c'est un peu ça on a place on a papa Wemba on baza on a ça mabeli tokoki ko betara ba masolo ba mowe te parce que ba kufa na bango déjà siko to comprendre raté na tuni bomo kilaye bati pomo kilipe yeba soto lobito yebi seke ba wela ba mwasi seke papa ndem tabomisaka muninga alpa muninga papa Wemba Boris na loba mwana pour mémoire raison sala kaka nani musicien turuba musicien musicien papa bomisaka musicien non na papa Wemba na alpa na vie moi sia muninga po alpa yako kuta chini dès que ça boy papa ce qui yo confirmer biso ba président belé ba bimana ba danseuse ebeleko ba leader no mona ni tuti mineni yo c'est mona danseuse ba zo tomboka zo finga vient na biso mon fléri afinga kofi afinga vela vient mon fléri a côté ba faute nani est-ce que ba viola ki yo moko po linga kiti eza ba tout yo c'est son nom il est wana etalinga te na lobi wana etalinga te likambo to ekolobela ya makambo wana te
kasi yo ba leader nyoso ba batuti eleka ndeni yo na nina tuna mais akabola batour yo ndeka yo solo lina yo lobi solo lina collègue na yo lobi solo lina wana mususu maladi pesa ka ba se protéger na yebite e bonga na kela tala pesa yo la ipi pesa vie te mais bon on compte na masolo wana tam so no bito mo ndam ndam te même ceux qui ont bêté la ngana ou obimisa on a télé jamais merci beaucoup. Là, c'était pour bien qui était comme un peu Nasuka, tu le micro pour ça, extrait. Il y a un moment qu'on a lobby, il y a parmi les bombes, il y a un musique. C'est ça, on est. On a nostalgie. Mais ça, ouais, ça, j'aime bien. On a 4 chansons dans l'émission. On a 4, moi, je suis là, Tchemoko, on a la Tchemoko, Apokadero à Tchemoko. Guy Badjo a Tchemoko solution. Ah, bon, ça a zoomé comme ça, il y a $400 monsieur à Longwe. Banda to tika la wana ka nombre wana to za to mutu mo alongwe te to za kaka to za kaka on leader za nani eza orchestre ya mutu te po leader za bana viva na place to to ko mo ko za mutu antete za la ka to sala système ka si yo poser question je vais répondre na pe sur exemple muke ya ndenge la muka ezalaki moi période moko boye Moïse président période moko boye Adolphe Mouzit, période Moroboé, Martin Fayoulou, période Moko, Jean-Pierre Bemba. Vous comprenez? Voilà. Okay. Donc il y a un répondre. Les orchestres, c'est Netina Miniti, c'est moi le président. Mais là, le bâtiment est Ngandé, que l'orchestre, ce n'est pas comme Jibin Piana et son BCBG, ou Erasson et son maison-mère. Non, non. Sa maison-mère plutôt. Donc, il y a bon côté. Voilà, dernièrement, je suis allé à Chetemba. Et un festival, c'était concert, il y a Soleil à Bengisagina. Soleil, tu as dit Soleil, Nambanda Kawa. Abada Yola, va missionner à Makiawa, chez Engambe en Poutou. Voilà. À Chetemba, il y a un concert à Soleil. Tu as appelé un gérant, Dani Awa. Il y a l'andela de près, il faut mingi Mbandaka. Il y a place moi bien. Tout le monde a déjà place bien. Ah ouais. Pour notre séjour, il y a Batunde, Continuez la question. Chez Temba, bana promata, il baleki biso kana kisi. Donc yo ndo oza pompon, ozo confirmer biso que na musique normale les a raté, il faut qui c'est ça là. Je n'ai pas dit ça. Et puis, histoire on est à Bongote. Peut-être Mouta émission en Romane. J'étais là, moi. Il y a un lobby. Il y a un zala qui wana. Oyoka qui peut-être mabé. Ngai qui c'est ça partout. Même dans le football, même dans la boxe, même dans la compagnie Koutou. Même dans le ministère, le conseiller, dans la compagnie, le directeur, le DG, le Bundala, le Zatikeli, le Bon Kiti. Qui c'est ça partout dans la musique? Il y a la musique qui est en cas parce que vous avez un mélomane qui est dans la musique. Mais qui c'est ça dans la musique? Qui c'est ça partout? Dans le but pété musique normale, c'est bon que vous avez dans la musique. Pour ne yembe la sur la guimou toi kiss. Na habité niveau na ali. Aussi mbateti les lois. Attends na lobby on dit ma. Yo za moto na tembeti on dit bangate. Bono ngara otambola na otempo na yebape. Bon, est-ce que ça peut être toi le bapé de qui ça zani? Aux alakale qui n'angai, tika ko yanga la rango pour tout ça l'émission. Yo za petite zéro yanga. Na sali ninivier. Ce qui la za mutu ya mabe. Yo poko témoigner. Mais yo moko lobi na chetemba ki baleki biso na kisi, on a tout. Bana lobaki makama. Mais le man mota na kisi. Et la musique a comment qui c'est ça? Et ça là qui petit mo ayé na micro. Soleil ayembi ayembi la benga, après singa micro na yi. Voilà. Ko baza ko accompagner nga. Raki ngai na yena papi kakol. OK. Alors, l'air mais soleil pèse un micro petit voilà, à ça mon coup c'est bazo souffrir na taille. Aïe na micro moussous. Oh, près de yembe na ngabi. Oh, quel a biko na okuna? Na oyemba ka o. On comprend. Et les qui nango après aïe go zonga lisusu. Ana micro on a bi. Oh, il faut luka bomisa ngai toni. Na bilongo, on va souffrir na taille o luka problème. Na lobela ki yango mutu. L'idée moi quand tu yebisa ki dans le bel qui baninga na ba musicien te na ki mutu avec wana yo zaki ki di ba tellement le solo la mingi après na suka likambo ya kisi wana wana na lobaki yango ba baleki biso na kisi baleki biso na kisi yo ba kanyo te kisi baleki biso na musala te
nga za nzambe la kosimba te nzambe asunga nga makasi yo ozo sous-estimer effort abaninga mosusu ntango osala baoyo ezolobaki bana te na bien fallait asala basuccès ebele boye nga na bien aza na kisi alors nga nalobi nde nango musicien nalobi ke ye aza na kisi nalobi nanga bongo te et puis soki nalobi bongo est-ce que nalobeli kaka bamusicien non. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Pour un mot, nous avons des téléspectateurs qui ont la vie officielle. Et puis, nous avons directement on a période de ma fête. Ouais, la zope, ça va bonne fête. Et puis, oncle Langa à Paris, Jiklon Djili. Moté ma Hélène Malila. On a un bel amour amour sans fin. On est passé Jiklon Djili. Voilà. Et puis, on a fait Simbote na Sony Richie, Switzerland. Koko ya Japon, Fukushima. Mobile ya mondele na kati ya Suisse. Mais là il fallait que yo ya na temps sous moi contre tant des amis. Bo soki yo ye bonke to mona noka kuna po biso pe bakalamba itele siavi. Tozoya. Na pe simbote nanga na Lijon Fumu. Et puis na vie nanga JR Ikoli ya sala na kin. To te ko sana na limité na day ya mama ya ba vie nanga Stino Mubi. Et puis to zala ki pe lisusu na vient en Ganani, vous êtes tellement belé, Nani, ah là, Roger Niwa, Kiangana, vous allez y Pierre Binda, vous allez y Bosco Boblé, voilà, ben fumant pour toi, Bosco Boblé, moi la poto à tango, viens là, la poto, ça va petit, bah pour boire que tango, moi la poto à tango, donc, mon tali bosso qui a un costume na poto, c'est Bosco Boblé. Ok. Tu es Paris, tu es Bruxelles, tu es petit dans peau. Ah, master grand frère nanga, on a Toulouse en France. Tu es petit à Palais Toké. Costume à Jean-Paul Gaultier à velours, il y a vert. Eh, tiga. Mais apparemment, Baloba Kebino va s'appeler beaucoup de pauvres, on dirait. Pour Mingi, ma bon, Mingi n'a pas. N'importe quoi. N'importe quoi. Et Baloba. Nalobi, n'importe quoi. Bah, ça peut être beaucoup pauvre à Kin. Aliaka nous bien tenzala. Bike dina bandikati lelo aliaka. Si vous avez un bilambo qui est défa. Un sapeur d'abord à défrayer l'ambati. On a un sapeur à Mickey. Un vrai sapeur, quand on parle de sapeur, cela veut dire mouton c'est la moyen. Yo c'est la moyen comme un sapeur d'elle. Oh, bah ça, la sapeur, oui, à ce bunda ça, à ça, qui sapeur. Et alors là, on veut comparer cordonnier. Oh, la bambela rabatou, ma papa, on a Kinshasa, na Jimmy Weston, parce que Jimmy Weston, c'est un cordonnier. Mais c'est un Richard. C'est le dit Gianni Versace, avec couturier, tailleur. Vous tailleur, la biso à Kina. Donc, sapeur, il y a imaginer, la sapeur, la biso à Kina, va couper pauvre. Il y a un papa qui va couper pauvre. L'obati. Bien. Parce que ça paraît belé, bazala au monde belé, bazala au monde, bazala belé côté. Eh, Niarkos. Les grands sapeurs Niarkos. Moi na mon belé. Oui, le toba moi na mon belé, moi na mon belé dans des quartier. Papa na ye kombo ya mombele wana bobenga papa wa boti Niarkos. OK. Bango ba teke, ba teke. Voilà. Donc bazali na ba mapango ebele na mabombele ba wapi ba maluku ba mapango ebele. Yo bisaka Niarkos akufa pauvre. 6500 blousons ya cuiranta. Et kenda wapi osko ba bilamba oso ba sapeur mama kufa. Mais te kamaka. Et ya papa nana ya Pepe Kale kenda. Bon, Pepe Kale peut-être na munene wana pona ozoba kilia. Azon sango. Non. Il y a pas vagine makambo ya basapu wana ya koluka ba griffe. Ya papa on beza rapé etilelo. Ezali mais musée bazo sala ma campagne parce que le pango na ye wana. Ba ocha ba ko exposer ba bilamba na ye ba biloko na ye. OK. Bambote to conseil to koto. Bambote on a qui na dope ça vient nga Georges Kochi, coup de gaz. Le bourgeois de Montfleury. Et puis je salue encore Lick Lukasi. Moté ma mère, j'ai tout. Maman Nabiso est avocate. Ben, na pe simbote na masaranga na Londres Gauthier wa senga uti kozala pe asongi. Et Billy Timba Mabila. Billy Star na kati à Londres aussi. Na Bosanité na Paris Chabalokwa. Kadé à Balokwa Kanza. Mon ami personnel Chabalokwa. Et sans oublier Igolix.
Tous ça na Kina outaki Japon. Abeti 26 ans na Japon masananga Igolix. Tous ça na yawa. Na pesi mbote na pesa minga bana mibali bana basi na pesa ka barote po mindondo. Na bonga mwana mwasi moko akoma na ye marié mobali na ya moni yango mabe. Pekisa mwasi na senga mabanga. Alors il va voir souvent basi. Voilà. Un grand merci à toi aussi derrière la caméra, sénateur à vie de la presse Zoé. Mon frère, je te salue, pourquoi pas, à mon boss, Papi Gain, mon boss, 4 fois boss, Nzamba Bomba, on est sous Jordi Mampouya. Abagi Sipé. Tu n'as pas qu'à bosser pour parce que c'est aussi ici. Non, non, c'est ici. Aussi ici. Oh, ils ont bossé à Foutaranga. Tika aussi ici. Non, non, c'est ici. Bonne année à vous, Papi Gain, mon boss, mon thème. Il y a maman Erga, Congo, je te salue. Washington, un grand pays, je te salue aussi, mon vieux. Pourquoi pas à Ravi Gain, le boss, je te salue. Bonne année à Vanessa Mbongo, ma petite sœur, et à toute ta famille, je vous salue. Bonne année à Gauthier Swadi, le maman Balamandi. Bonne année à toi, bonne année à Nene Wechi. Je te salue, bonne année à Joskas Lukaka depuis ISA. Je te salue. Bonne année à Ngambe à Poutou, ma vraie place. Ngambe à Poutou, Nameli Jamalili, Jules Penza Frais. Ngambe à Poutou depuis Lyon, je te salue. Bonne année à tout le monde. Continuez de vous abonner ici. Tolo la vie officielle. Mikolo Bolukanga Awa. Alingara et l'honneur qui nous a TGV de la presse. Désormais, je suis ici sur Tolo la vie officielle. La émission. Il y a des autres. Voilà, Tolo la vie officielle. Voilà, merci beaucoup, Pompon Miyake. Merci pour votre disposition. Merci, Léonard. Merci, à la prochaine. Boni o salinga boye tana komiko zonga mboka polibala na yaki esimbite to na yo na moto ya mbeto pongi ya solo ezuwanga iteu nakanisi banzembo ebele toyemba yemba oyo eyemba mwakala nde nazongisi bino oyo kango lisusu. Merci, à la prochaine. www.tolobelavie.com